Congo TV, abonnez-vous, VIP Presse Congo TV. L'Indignon suit VIP Presse Congo TV. Bon, bon, il y a vraiment que VIP Presse Congo TV. Et puis ça va bien, bah news a bien. Toujours avec Ablavi qui a là. Toza on a tout ça bino to bombe la binoté. Nyonso ya kitoko to pesa na kati ya VIP Presse Congo TV. Babi lelo to na mama na mobange na événement. L'événement ya marche de santé. Aïe, babi marche au bayate barata. Dans l'élo vraiment famille théâtrale du Congo. Avec mon président Baba Mungita, je salue Bisika nyonso zana poto ba gros bisous à toi. Bana tout ya famille théâtrale ba musika ya RDC ba gros bisous na bino. Na lela bino fort. Babi skoto zawa na mama Losanjo. Ah, babi mama Losanjo moi so bois kama moi sa taille moi si nzambe. Sanjo tomoni o lelo olati polo ya famille théâtrale du Congo. Lelo ko ebisa biso lelo zana onino mo bino tout bozaka luya lubo. D'abord on appelle Simbote na balando basé kolandanga au niveau national dans l'international, surtout ba diaspora. Et pas ikani kuna na Amérique na mboka Joe Biden na moni kuna initiateur président na biso baba papa di baba Mungita. Good morning papa. Daddy, good morning. Salut. Icône congolais, papa, Nabiso, Kimbanseke di papa Lobe, Bangade de Angadio, Namoni Kuna, Sami Mokiri, Namoni Kuna, Vienangai, président Nabiso, un groupe évangéliste, Devos, Mousoba, en tout cas, Boza Ebele, Petit Nangai, Janipai, Mama Nabiso. Ba maman Mabele, ba maman Bomengo, en tout cas Nzamba Pambola bino. Ba José de Londres, mon papa, collègue nanga José de Londres. Lelo toza le 10 décembre 2023. Toza wana commune à Lingwala, précisément na rond-point Willery. Rond-point Willery. Toye n'appelle ya famille théâtrale congolaise. Oye kambami na baba papa, to bengia ngo FTC. Donc famille théâtrale FTC en sigle. Donc ils allaient côté théâtre mobimba to sangani ba artiste ba comédien to za ebele ba cinéaste ba musu ba nzela to zo banda marche na biso awa to zo kende type des artistes na victoire na commune ya Kalamu. Pour na koloba na mokuse ke ba onyoso ba lobaka ba artiste comédien na Congo bazate biso to zali. Ba ba lobaka to yoka na kate biso yo to zali. Donc marche alelo ils allaient ko symboliser marche ya santé pena unité ya artiste pena paix na kati na biso toza na besoin ya kimia pour to réfléchir bien pour to travailler pour na éducation mboka na biso. Oui merci maman Losanjo. Aïe moi si nzambe moi si taille moi si sali kwanza. Maman il faut que la première dame d'Afrique. Première dame d'Afrique. Yoka kombo zo sonner donc ezo na donc na habité na kolo bonde. Ta kombo ya na vibration. Moi si première dame d'Afrique. Aïe. Ablavi Kiala. Et donc ils ont un maquillage. Moi si nzoto kwa piscine. Ouais. Nabi VIP Presse Congo TV nabi ke bolandi mama Losanjo na bokebi nyonso. Na bosalite na pesa mbote pa ya mama Kere. Mama Chaque tike na biso. En tout cas maman Kere itama na eza kwa pomme de terre. Oh. Bongo maman na biso. La perle. Perle Fatou. Perle Fatou moi c'est kitoko. Donc artiste comédien ba tondi ba comédienne. Sanité Lobola. Le président Lobola yenda parmi les leaders ya mboka oyo. Aïe. La famille théâtrale Makambo. OK. 2024 ils ont famille théâtrale. Toujours. Babi tozaka wana zappe pas bokimate. Bozaka wana babi toujours na Presse Congo TV. On est là, on est ensemble, il y a pas de souci. Bino mona ya lule dans lelo. Eza ko yinda. Ouais, bonjour ya lule. Bonjour mamie. Donc yalule to monyo adona ebité lelo na mwa mutu tout minu libanda koseka na ba telelo za non ni soko expliquer balandi ya Presse Congo TV ba Orlando na bokebi. En fait c'est FTC, famille théâtrale, on a écrit les enfants d'abord. Nous venons d'abord la famille quoi. La famille d'abord. On est là, la marche de santé à FTC. Tout le monde on est là, tout le marché tout comme on a lieu na biso à shit. Donc en général l'FTC voulait au moins
que la famille soit d'abord la famille. Ouais. L'objectif, c'est la famille. Restera toujours la famille. Point barre. Ok. Nabi Kebolandi ya lule naboke binyos. Ah, nabosa inte fatu pembeni na ngai ma chérie. Moi ça mwindu, moi ça taille tala nzoto. Mafuta. Ma chérie na moni yo. Nabi te yo posa parmi ba artiste to yeno ka comme invité. Na pas parmi ba artiste. Ah bon. Comédien. Vraiment Tobengi ba te belé boya na famille théâtrale. Aux ans l'équipe songolo parce que dans groupe nous aux ans wana yaka na famille théâtrale, ba vivre la famille d'abord hein. Ba nyonso. Ah oui. Tombi mutu nyonso yaka o eza ya biso. Aux comédien yaka. Vraiment kitoko. Aïe na te belé na fondé. Bambo te belé vraiment papa nzamba pambola yo et siko zali kuna esika bambo kama lili nzamba pambolo vraiment papa mongita bambo te belé pona yo bambo te belé na ba acteur actrice nyonso comédien théâtre tellement te belé moi c'était moko ya te oh tout avec kaza acteur bambo te na bango bambo te na yo moko pe lokola moi c'est moinda pas tout mon ami que je t'aime beaucoup bambo te belé na Montréal bambo te na pe lokola na sima télé papi Silas bambote vraiment et yo kali bambote belé na SB production bambote belé bambote belé na Julie Masengo bambote belé na Tony ah oui qui a quoi makia kiziki kikoke la papa nanga mon cœur bambote belé na cœur bambote belé na papa nanga Ringo bambote belé na Steve Piana ah oui moni moi bon moko et ça la biso bien mais moi moni to kangami biso na zokuna po bolingo ezali OK quand elle baba union fait la force. Donc famille théâtrale déjà union fait la force. Il y a ba comédien. Oh my god. Non ka sentiment est-ce qu'on a naiba nani nde aza enfant nango muto asala ki yango po et comme le to mona ba cœur banani na posa naiba. Papa baba mongita te que je salue en passant. Donc mon papa chéri baba mongita. Donc ba gros bisous papa. Merci vraiment nako zwabiso ba auto zaki be lokote nako koti sabiso na famille théâtrale donc merci papa. Oh donc fondateur nango déjà baba mongita. Mais oui ça papa baba. Menga nebi baba mongita ka artiste. Nebi na nini teke o abeta groupe mom pando nini. Ah baza papa na biso o babanda musala o biso tokoma kosala lelo. Donc bango nde bapesa biso goût ya kosala musala wana. Ko nebi ngana yango azwaki initiative ya kosala FTC. OK ponga na yebi ezo kipete onga na zaka groupe boye yombe gauche yaka onga na zaka sinak yaka ona za pa poser masumu yaka oba ba meteo yaka oba jipe masamba yaka bino nyoso yaka oba majako yaka ona groupe elule yaka ona karmana Los Angeles yaka biso tout awa donc ba gros bisous. Oh là là. Je salue ma maman chérie Julien Luindula Maloba toujours wana maman na Blavi kiala so boya ngo sai mokina na sepeli ko mono sulelo ngape lokola esalinga bien makasi esalinga bien na monyo sulelo ngape lokola yali na monyo mais non comprendre bino nyosu kaka famille théâtre du Congo FTC engelo banoni yali non comprendre non c'est FTC wana yango lobi famille théâtrale du Congo en fait l'initiative ils ont marqué pour na sangisa ba artiste nyoso basaka théâtre ezaka o baza na mboka te même ceux qui sont à l'étranger baza concernés na kati ya makambo oyo. Ah bon? Donc esangisa bango tout ça tout l'on a bolingo entre nous les artistes et bape ko sungana lelo makambo ya rebele pa ba artiste comme ce gros ya makambo ya la karaté gros ya boye brusque avant tant toute famille na yo to ba relation na intervenir biso mo to la que nous tous ara unis sali pas na biso le reste gros ya na sima makambo za mo ebele bref toujours l'ingande bolingo et régner makasi entre nous les artistes comme OK pour le aura sortie officielle parce que et salama mais non tout ça la sortie officielle OK tellement ezé logo simbami na bateau pe mitu salara ben telo bazawana tulingaki te to ça sortie oyo sans que mikanda était zala c'est qui l'état yeba biso na nous wa l'état yebi déjà mikanda to ezali yango moni siko to sali sortie officielle oyo. Nous avons une marche de santé, mais pour moi c'est une marche de visibilité pour tout se faire connaître. Famille théâtrale Moko et Zala. Voilà. OK, na sepeli mingi. Balandia vieille
puis presque Congo TV na banza bolandi na bokebi nde yali alobi donc eza tobenga ngo marche mais na kolandisa ma très bien maloba yali eza marche te eza visibilité première sortir ya famille théâtrale du Congo oh yali donc nde tolobake mwana botami abimi maternité parce que maternité ya famille théâtrale du Congo. Ok. Bonjour Nyota. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Bon Nyota, na ce pays comment non comprendre te yango eza non nini bino tuka na famille bakomi famille nini Famille théâtrale. Ah ok. Famille théâtrale elingi loba nini po toyebi ke baartiste baa na bagroupe na bango parce que ezalaka mpe na famille moko evandana na kati to ndeni Artiste, tout ça ba groupe na biso oui. Mais famille na biso nezo sangisa biso. Ezo komisa biso moto moko. Ah bon? Oui, c'est ça. Parce que si on a l'andi bien, famille on est sangisi ba artiste c'est comme si ba moto moko. On est famille oza na groupe nini, oza na groupe nini, oza la ancien, oza lo travail à kalo, oza lo yelelo. Donc so continue na famille na biso to yamba moto nyonso sans discrimination. Sans yete otenga la sala kombo na sala kombo te ici tout le monde est accepté puis tu seras à l'aise. Ah bon merci mais nabi ba artiste bazara batalo lendo batalo fundu balinga baja ko sangana te surtout ba sala kombo balinga baja na te sko tongo yolo bake na o sala to yelelo oye na kata famille ba yambio bolinge kande bolinga batu nyonso to bolinge likolo. Tu sais quand on parle de la famille on va les quitter en fait. La famille est ou à l'équi, ou à moindre, toi à tes famille sera équilibrée. Ah bon? L'ensemble de la personne forte, celui qui est faible, celui qui ne peut pas. Il y a une famille. C'est ça la famille. Donc l'artiste c'est basé à la bataille, l'artiste c'est basé à la bataille. Non. Entre nous, le roi des alades. Ah bon? Oui. Ouais, mais ouais. Événement le monde on est ma chérie. Événement le eza événement moko eza show, eza événement moko etikali na mitu ya batu pona artiste comédien. Merci beaucoup à Baba Mungita ye mutazuli likanisi ya kosala événement o ya marche de santé pona ba artiste. Ah bon? Ouais. En tout cas Baba papa. Nayebi ke bozola na ngai au niveau national dans l'international. Lelo ezali le 10 décembre 2023 juste pour confirmer marche na biso marche de santé ezalaki organisé na famille théâtrale du Congo FTC en sigle oyo kambami na mona mboka initiateur président Baba Papa di Baba Mungita nzamba pambolo abakisela mikolo. En tout cas esali biso bien artiste comédien to répondre ebele yango pe tozali koyebisa na bandeko nyonso boamboate le pas tozali ko bana marche na biso na rond-point Wileri précisément na commune na Lingwala tozo kene faire plat des artistes précisément na Victoire na commune na Kalamu. Donc minga kolobia te nzambe apambola bino mbala sima tokokutana. Merci famille théâtre congolaise. Merci. Famille d'abord. Famille théâtre, c'est la famille d'abord. Famille théâtre, c'est la famille d'abord. Famille théâtrale, c'est la famille d'abord. Les arts bibliques étaient avant qu'on passe à Libana, banane la famille. Oui, les alliés corps théâtral congolais, c'est la famille théâtrale du Congo. On passe si l'on il y en a Baba Papa, Baba Mungita, la coordination nationale internationale. Oui, les arts représentants à Kisasa, la République démocratique du Congo. Nous sommes artistes comme les autres, nous sommes ensemble pour la marcher pour la santé de biso et la malam. Ouais, cool.
d'abord. Famille théâtrale du Congo, c'est la famille d'abord. Toujours, nous avons marché dans le bureau sans inquiétude. Donc, merci Mingi. La partie c'est comédien, bravo. Ouais, on est toujours là quand même. C'est la grande famille. Famille d'abord. Moi, pas à pas, toujours il faut toujours quitter. Et nous saluons comme ça tous les artistes, comédiens, cinéastes congolais vivant même à l'étranger. Parce que vous faites partie de la grande famille théâtrale. On est de cœur avec vous quand même. Donc ça fait toujours des chemins d'Éden. Et très bien. Allez, big up. Gavas toujours. tout là-bas, ouais. Papa. Toujours. Toujours famille théâtrale du Congo. Protocole, donc on a dit qu'on arranger biloko, donc biloko on lia tout ça tout ça donc la cuisine interne. Et voilà on a moi en retard. Merci. Voilà.
Babi toza wana massivement babi lelo nde lelo VIP Presse Congo TV babi lelo famille théâtrale du Congo toyoka te awa sko toti rond-point Willery na mito to sesko shit na place des artistes na victoire abastar baleke bene. Oh mon président que je t'aime beaucoup mon papa. Salut. Oui, salut maman. Nabi lelo na oyeba te na loba on ndeni. Yo non mais quand on expliquer non ba VIP Presse Congo TV lelo vraiment na comprendre te na oyeba te zani. Lelo vraiment eza jour moko munene pona biso famille théâtrale du Congo parce que makambo boye to sala ngo po batu ba mona vraiment que te nini o biso to zana ngo ya rosala donc eza journée moko vraiment ya makasi vraiment bien esengo pona biso. Ah bon. Bon, on a sepeli babi lelo eza journée esengo pona famille théâtrale du Congo. Ko esengo na habité suki kaka lelo tu es au continuer. On a ba artiste bo panza na pam. Ya ngona ba makambo oyo nde les toujours ba famille théâtrale donc eza vraiment famille. Na kata famille toujours nga to sala to tonga vraiment famille makasi donc suki na on lelote pe to ko panzana te to continuer nango makambo eza makasi ya minene pe ya kosala. Ah na yemoko fondé ndenga zolo bango do mambe beleza ya kosala. C'est bon na sepeli ai lelo vraiment malgré ba msu ba répondre te ba contre ta ba msu ba voyager na cadre ba carnaval ceci c'est là mais ba otoyé c'est que la kisi que toi de abo moko union fait la force ni mabe na cadre moko on est ensemble il y a pas de souci toujours. VIP Presse Congo TV bolanda o rozape to bebana ko zapepe ko zapete VIP Presse Congo TV tozana ba gros bisous na binoto. Ouais VIP Presse Congo TV babi on est là on est ensemble il y a pas de souci babi aujourd'hui ça va inda. Eh ouais makieba aïe ba ya te barata ya ouais bazua pikito Tokos Aigle toujours. Il y a mon salut mon frère. Hein? Merci beaucoup vraiment. Dans un cas ça aussi la magaz ma famille FTC. Oh. Ouais. Yo posa que ta famille FTC. Souci na ba bazangi. Bon. Et là on a ngina lobelaka que non aujourd'hui ça journée mo venait c'est mon magaz. To uti na banda Willery. To yen nango triomphal. To komi nango ti awa. Ce que tu as. Mais toza na kati ya victoire non? To sangani pe na place des artistes pena donc on est pas bien à la place des artistes. Ouais. OK. Donc biso nyonso toza vraiment na kati ya OCP là vraiment ba union so ba na poto ba union so baza partout dans le monde. Na pesi bino merci pour na soutien eloko yo et aussi FTC Otika Binoté toujours en marche. Union so ebi ka sala ka théâtre. Union so ebi ki alinga ka art et pour na ti ozozaka na groupe nini famille de Sengis et Sengis c'est vraiment biso babi famille d'abord famille d'abord libota nano liboso famille d'abord libota liboso ya ngona nde liboso vraiment boya vraiment belé to sangana OK biso dia toza ba epe bazalaka baza to sangani lisusu tozandi na posa na bino to fongole maboko pona bino c'est que ba ope ba roya ba rozala peka ah ouais ba surprise ezebele makambo bien ezebele vraiment boya vraiment to fongole bino maboko onyo sa sala na wa salate boya ba formateur bazali ba opesa bino makambo vraiment oza vraiment chaud vraiment na CP balandi VIP Presse Congo TV ba ola nona boketo moi ba mbote ndezalaka moi ba bon dimanche et ça la moi ba cheberede quoi yo e bon dimanche na bino nyonso tout balandi nyonso ya VIP Presse Congo TV VIP Presse Congo TV vraiment na pesi vraiment ba chance na mutunyo surtout alanda vraiment yango bo s'abonner les chaînes penezo pesa makam va kuma bien vraiment za awa na qualité na image na mamba grave eza bina awa vraiment na za osepela vraiment makasi coup de chapeau
Torcos, Babie Kendakabo, même moral toujours, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Depuis que toi, on a 4 VIP presque, on retire. Non, les latés, je n'ai boyé, na monate. VIP a boyé, na monate. Famille théâtrale a boyé, na monate. Oh. VIP Presse Congo TV, toujours la qualité est là. Ali, caméraman, il y a solo baza awa. Na VIP Presse Congo TV. Papi Silas, toujours caméraman à solo. Oh, Azan a besoin d'image. Papi Silas Azawana. Pour Nabino. Aïe, la artiste est là. Bon, on a la qualité à solo. Partout na YouTube, na Nini, mariage. Nyon se boza na ngoposta. Caméraman, il y a solo Azawana. Aïe. Bozala wana bo s'abonner massivement. Allez, bisous.